C'est quoi ça mutoyo apesa papa Wemba Banzembo. Apesa Kofilomide. Apesa Kofilomide Banzembo. Apesa Banzembo neti ba rive gauche. Misa ya mawa ngo baninga ye. Zarawaze quoi? Ouais. Boya na Messi ya mawa sango na mona ngai. Lewu. Moto moko Miami sonanga. Nazo bomba na molangi mpo mona. Basi nanga, vous comprenez? C'est quelqu'un où y a bandi musique kala. Moi on a comprendre vite c'est den walongwe bien sûr azolo makambo ya monaki. Neti nga makambo na mona ngote. Na yebi ki na salaka pompage. Na orchestre wala. Avo bandare il faut ça la pompage parce que ils ont participé na musala na yo. À l'époque où il y a les soupo la mouremba mourir patron mais tant au coma faut ça moi toujours te concurrence mo il fallait ça la ta loyal à l'époque ils allaient qui vivent à la musique ils obeta kuna quartier la tête obeta kuna wenge obeta kuna empire obeta kuna mais bisika batu bazala qui sont musique et sili bango nyoso ke kokota kuna bisika les msusu t-shirt obeta. L'aime sous bêta, l'aime sous bêta. Mais aujourd'hui, ça bon comme il pena que non, il faut aller chez qui y a mata. Vous comprenez? Ok. Y'en a solo makamboana, c'est pas bien. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450 à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, bonsoir à vous, un grand bonjour à vous, vous qui nous regardez partout, vous qui vous êtes abonnés à cette chaîne Congo Révolution, c'est Michel Combé, mesdames et messieurs, c'est votre émission Analyse des analyses avec Junior Louéré. Donc mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous revoir encore. Toko Tarnanda, on a bien ça même toqué, vous nous regardez, merci à vous, merci énormément. On va dire aussi un grand merci à Marnoutunga, merci à tout le monde, merci à Michel Combé, c'est votre émission Analyse des analyses, actualité oblige. On va parler de Félix Wasekwa qui donne rendez-vous au peuple congolais, à la nation, les 12 août au Stade des Martyrs. La série des stades continue. Maintenant, ça sera le tour de Félix Wasekwa, monstre d'amour. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de le recevoir sur ce plateau. Lui, on appelle, c'est un ancien d'abord de cet orchestre Cultura Pays-Vie. Lui, il a marqué de billes. Lui, on appelle Ladi Miyembe. Avec lui, on va parler de cet orchestre cher à Félix Wasekwa, monstre d'amour. Qui je dis un grand bonsoir à Ladi Miyembe. Bienvenue à cette émission. Bonsoir, merci vraiment, bonsoir. Kala, je suis là. D'abord, je vous donne avec Angola va tourner. On va parler d'abord de toi, mais après, parce que c'est juste Bengili Oza Makambu, orchestre Bino empreinte que vous faites. Il y a Félix Wasekwa, mais Bino peut participer à Cultura Pays-Vie. D'abord, aujourd'hui, Cultura Pays-Vie, ça va te rendez-vous les 12 août, même Moutou. Allez, on va prendre d'abord. Comment au monde a Cultura Pays-Vie na musique ni lo rozalade non préféré mingi to bandana na masolo na nga na Angola et non masolo na ba no actualité to be dans son ami côté Angola Cultura Pays-Vie le kololoboko eza équipe à monene o batu bayebi malgré lelo Congolais azolinga opesa batu chance te parce que Congolais toujours pesa na ba chance te toujours le gars place où ils aient ma mabe na bateau poto beta on masolo toto seka
Alors, tant que yo bezo seka mutu, yo pe ba seka yo. OK. Alors, siko bana ba zo ba perte. Ils sont mon congolais. Voilà. Donc c'est ça pour moi. Cultura c'est déjà orchestre moi ya munene. Donc ils en ont bien, ils en ont très bien. Il a dit mais to bengo tellement mais ça tellement bien l'orchestre non kala je crois na to bengo pour réagir ba 5 collègues na yo hein bazana baza tilelo na monstre d'amour yo banque commence la carrière na solo ça fait longtemps on va parler de cette carrière solo tu vas tourner na Bangola mais on va parler Félix Azio donne rendez-vous au peuple congolais le 12 août na Stade des Martyrs. Est-ce que Félix est prêt Orbeta na Stade des Martyrs? Mais pourquoi pas? Aza congolais le roi Mututu. Aza congolais le roi. Critique également toi. Mais oui. Moussala Moutesenga critique, ata so ba pesa ko critique te se Moussala nous amabe. Est-ce que Félix a coca? C'est ça la plus grande question. Mais pourquoi pas? Moi, c'est beaucoup cocobé. Mais pourquoi pas coca obeta moté? Ka musique abeta yango obeta ti. Ka bato ba yoka yango ba Holanda iti. Est-ce que c'est-à-dire que ton phénomène Stade des Martyrs parce que moni sigo mabe yango na webisa yo est-ce que rotonda et l'autre toujours ça l'erreur na biso ba congolais toujours comparer ba stade ya kala na banda na zonga na mamuke. OK. Ba stade ya kala na lelo ya bato ba betaki kala lokola ba kulutu na biso ba Weranson ba Papa Wemba ba Koffi Olomide Jibem Piana, voir un peu bébé Tchanda Pabeta. Voilà, ça la liste pour Abeta wana. Donc à l'époque, na King Kester paix à son âme. Donc d'ailleurs nazo pesa ba mission sur King Kester mbote. Donc na webise lo moko à l'époque tant stade bando betama. Ezaki na Android te. Donc ba stade izo beta lelo to ko comparer na ya kalate. Kaleleka qui bien assis comme teleki. Ya kalezaki passe que lelo. OK. Parce que lelo internet ezo sala la seconde ba tu vas comprendre le camo ezo salama. Mais à l'époque ezaki bongo te, faut mettre ça ba banderole. Donc faut boler kana ba télé, ozo mo exercice ça ouais. Donc un d'abord na ebisa na ba mélomane ba mélomane à bonne musique. Et tout ça a l'air de polémique, nous tous on est des Congolais, on a les droits. Donc c'est pour la mine tant que tous allons pousser à droit na au monde ban pierre à bateau, tous allons peine à souci au monde rapé. Plein à bateau. Non, plein à bateau, tous allons peine à souci au monde rapé. Vous ba payer à mboka. Vous comprenez? Les lots ngana content. Ya makasi na moni pena ke peuple akomotele misabakar na banzela pour ça la contrôle ya bato yo bazo pasola bato banzoto. C'est ça que nous qui a fait enlèvement. Voilà, et on des voilà, et on des biso tozo linga to comme na méthode wana. Bien sûr à l'époque vive ezalaki déjà na bana molokai. OK. Parce que sur les loto bandi ko loba makambo ba warion ba goloa ba cultiver ou ceux qui banani ezala déjà pour bilo tout ça les abilo ezala déjà mais maintenant les gens mingi ba comprendre ba makambo anati parce que de temps en temps ba tozo botama bazo kola bana pe bazuya neti ba biso moninga na ya nazo ka musique à Luambo pona nini ba père na biso banda ko ka musique wana na palais on peut biso de tika na tozo yeba mais lelo ko le ka jamais ne mission batu na ole mususu Luambo batu na ole msusu kulutu na biso papa na biso lokwa Semaro Masia. Batu na ba artiste lokwa ba John Poi. Batu na yo ba artiste ya kala. Ça dit nazo condamné yo te mais défaut na nga nazo mona na bino ba artiste ba journaliste. Bokangami kana ba sujet moko. Alors sujet moko ka wana nde bokangami nango yango ne zo mema biso na ba bozoboyo. Biso vandaka to mona nga tout ça na Saint-Denis, Stade de France ezati. Namona kama komso mona bimi bakangi nzela bakangi nini o artiste moi zo beta na stade. Ça dit sans polémique. Bah Félix aussi que on débattre que tam sous stade. On va venir ba question ba débattre par rapport à la popularité. Non. Peut-être vous avez la culture pays vu que le plus grand concert est culturel au bêtes ailleurs. Na beta na Olympia. Aïe vous arrêtez à Olympia. J'étais le premier à se vocal. Peuple,
peuple aza kosenga nini na nzambe pana yo. Donc j'étais là. Olympia nous a permis ma meilleure Olympia. Voilà. Félix faisait quoi? Spectacle en couleur. Tout ça là 2 mois à travail et puis na bi que bato ba CP là parce que tout ce que nous beta stade na lelo et banda na bakulu tu na biso ti lelo tout ce qui kana style moko. Au senti que l'eau moya sika o izoya ezate. Alors tu as posé innovation. Innovation Félix m'doit être un monstre. Mais il faut changer tant que les artistes na okendo beta stade lelo okendo beta ka pona banzembo no yembi. Mais faut saper babilo moka sika. OK. Ya ngwana sikoyo et tant qu'artiste azosala que batu batonda te mais il faut abeta alaxa De quoi il est capable. voilà mais comme sikolo là batu balimba comme son là mokeli mo boya aussi c'est un grand monsieur de la République, voilà. C'est un artiste congolais donc on va ça la fierté à beta Olympia parce que kwaza mutoyo apesa papa wemba banzembo apesa Koffi Olomide banzembo apesa banzembo neti ba rive gauche misa ya mawango baninga ye ça quoi ouais boya na Messi ya mawa sango na mona ngai lewu moto moko Miami sonanga nazo bomba na molangi mpo mona basi nanga ozo comprendre c'est quelqu'un où ya bandi musique kala. Mais aujourd'hui, la dit bien parce que Yozaki quand même ancien, on appelle ancien orchestre. Voilà. Ouais, ancien malgré les artistes bazana cultura, bamona nga on dirait je suis pas de cultura parce que Nauta et pas ya grand-père Benz Boziana. Na yaki wana voilà. Mais sikoyo ancien mingi tozana bon parce que batuana nyoso parce que quand on parle aujourd'hui de cultura tant on va bandara masolo au monde a pu komba la di miyembe oya. Merci. Mais mise mso bona kombo na bango yate. Te bana histoire te kombo ya somo voilà. Voilà. Yoza pari bato batiki empreinte. Voilà, au monde ke yate ozomona ngai na koti na orchestre wana na 2003 et puis na longo na orchestre wana na 2000 non na koti na 2004 na longo na 2012 donc boyeka Olympia Tigali non tant tu es Olympia to zongi après ngamo na yena ndena ngai. OK, merci beaucoup Ladi Miyembe. On va continuer cette émission. On va dire un grand bonsoir à Don Pablo Angelos qui nous regarde, Eric Wawa, merci à toi, Yannick Ndoulou, les déclarants internationaux, non, Mikolo Sowa, déclarant à mon collègue, Yannick Ndoulou, Dadi Mavungu, merci à vous. À Vungolé. Confiance. Donc on est ensemble, Eric Wawa, Billy Mbala. Mais Ladi Miyembe, si on a bien vraiment un plateau, Aizapo, Bande Kono, Bazali, Tigalaki, dans l'orchestre culturel PV. Balongwe lisusu bakomi ko combattre d'abord événement il y a Félix Azé quoi balobi Félix a foutu raté à moi dès que Félix a foutu raté a soumis le bango ba orchestre musu ba somba voiture Félix a soumis le bango ba sili koto e kontaka anti ki so beti bina boda beti sans cause ça voilà c'est et quoi afficher pourquoi est-ce que vous doit soir na bande qu'est-ce qui se passe balongwe d'abord pourquoi elo on a rolo ba ne c'est ça destin. OK. Nzamba sala destin tana bolingo moi ça on bali boko kabona trouvons les destin parce que nzamba sala mokili na ye lilobane solo ba ekokisama donc boko zana moi si ata bokabwani te mesuka na moko kokufa moko otikala donc ezaka kokabwana mais boko kufa pas ensemble les arrêts ceux qui accident mo ye voilà mais na ndenge penda ya normal moko kokufa moko otikala to bokabwana séparation ezelo côté oyo ekope salaire sous bato équation pour babanda kokomisa ngo sujet mo boye pour ngeza sujet te na ebikeza makambu ya papa na bana la alongo libango ndire bon voilà ba singa to ba gaso na ba voiture avant stade voilà mais ngai nazo bango elo nazo sepela na makambu parce que bazo fingana te yo kise ba fingani. Donc continuer à battre les bails va taper les 12 mais oui bonne chance c'est ça oza pour bango naza pona bango nyonso na cultura na bango na pona bango nyonso na waze kwa na bango parce que baza ba famille na bango tout baza batu oyo tu voyage na bango tu lala na bango ce que koti pena na banzemba cultura kala omona toza biso nyonso
toza biso nyonso donc nazo na famille nyonso makambo yaka mais eza makambo teke makambo ndako ya bato lelo bozoloba la mosusu bamusicien kuna bazosombela bato bakare eloko na oyebisa bino voilà parce que vous voulez pas vérifier bolingi kotambola te bino bajournaliste fo botalaka bon nani asombelaki bato bakare oyo héritier asombelaki bamisie bakare voilà bozwi mpe bokei mpe na micro na bino nozoloba boye bayaya toki basombele bino bakara ouais bakara on yango bolakisa na bakarte grise c'est là où vous pouvez aussi comprendre qu'est-ce qui se passe mozomona moi on a comprendre vite c'est den balongwe bien sûr azolo makambo ya monaki neti nga makambo na mona ngote na yebi ke na salaka pompage na orchestre wana avo bandare il faut ça la pompage parce que ils ont participé na musala na yo à l'époque où il y a les suppos la mourir patron mais tant au coma faut ça moi je babi a Félix a tout les qui n'a pas tant sur na bino Félix babi a tout les qui bon na moni nde on dirait nda changer moi nde na mona ici kotiwana na mona ici kotiwana bagisi ga ne méthode mais ça là na banda kala donc c'est den sera sali 20 ans na mouvement na donc makambo wana nyoso banda ko sala ngo mais toi c'est peut-être pour celui koti ba chezo compter bon moi je sais pas nazo ebelo on a koloba te mais pour nanga na yebi que c'est bien pour na ba corde vocale na ye pour na souffle banini bon là mususu via sala gango na genre moko boye ya ningi ya ba petit soki ba ye fo bazalaka moni musique ya Congo na yebisa ba orchestre wana biso to betango toujours ba kanai eza na ba musicien mususu po yebo ba tindio go somba na nguba on président tatinio le musuka président ko tuté le musu muninga no ka mission okuti azawana lokola za ancien tindio donc musique ya monde kanai pour mon musicien ninga za kada musicien abazala sala ninga zana ça dit tout le monde a kanai ya ndenge na ndenge mais na esprit ya netinga na ebike na koya na ngapi koloba te so likambo na okenanga netinde na kenda langa j'ai fait ma vie aujourd'hui na sola na bango nyonso bien comme mes frères. Donc voilà. Aujourd'hui, bon, j'ai ça, galant tout bozagina, j'ai ça galongaki, azongaki, mais je sais pas zongaki. Non, voilà. Bon, c'est là-bas, on a dans Gessac, le cas j'ai ça galongaki qu'il soit payé à Finga Félix parce qu'on de tout sauf rien, mais Félix a qu'on fait un lim ça. Gessac, pour na Gessac na biso Gessac aza muto alingara vena biso aze kwa mingi. Parce que Gessac a ya orchestre na zala na 17 ans. Donc aza mwana oyo ya boko ami na maboko ya vena biso aze kwa akoli wana ti akomi mukolo bongo. OK. Ba kofinga na ezaki na ka zuwa. On comprend na kende côté mo siko fallait on a kanisa eza yango te. Donc eza na ngote ke tango azo finga bongo ezaki azo finga pour dire vrai. Mozo comprendre. OK. Le preuve que suka nango azonga ka na ndako na ye. Malongo lisusu mais na biso neto kola na bana misusu bakola na ba père na bango tellement moi na koli akoma pe oyiba chemise à père bana o bakola lelo na ba famille misusu omona pe ndenge biso to koleli na bakishasa wana donc bango nde bakoma ko lobela ba père na bango te papa bongo te photo sala ba papa bazonga lo sima bon papa bazonga lokola moi sima kozomona donc ngai vraiment pona ngai nazomona ngoza un débat moko donc ça débat ya famille mais ils sont grave de plus en plus non ils sont grave te po bazo finga na te il y a Just Dine qui a traité Félix Osé quoi de complexé mais non juste go to kozonga ninga na boya yango pas ayi na Turquie ngana tinda bato boye bisa zonga te parce que non azon orchestre te azon ape kinte a débrouiller ya boye to vanda to salama na biso mais le quoi azali na ba projet na voilà asali ba projet na mais ezelo moko na lo bakaka tuza mibali silence ezala nde bien silence yango nde mte salaka bomoto pe nzambe apesa ebele
mais pour nga nazomona on venait débattre tout rose on venait tant. Quelle est la force que tu donnes à Félix? Ça c'est quoi la rendez-vous? On a comme un mois parce qu'aujourd'hui il y a toi les 11 donc tu as un mois. D'aller avant toujours. Est-ce que vous allez OK? D'aller avant. Vous êtes tour dans stade de Martyr parce que invité Binonio sur base. Mais oui. Ngai naza awa na Uchangola et en plus naza na Baba studio. Je vais voir ceux qui n'ont la possibilité au Kende puis ça m'a mbongo. Na okende so na la possibilité. Tu vas contacter Bino déjà payer moi ça ben. Non ngai na to solo na vie makambo wana te puis na tiki pour na moni azame. Si ceux qui billets za na ngona o matana nga avion na okina nga na participer c'est bon. Ils a billet. OK. Mais bi ya mutambongo donc d'ailleurs ba makambo ba façon belanga billet kutu pour ba tuba mona ke makambo ba lo banele mseza lokuta. Merci beaucoup la. Asombelinga billet azulinga place na Pullman. Moi car vrai. Voilà. On va voiture non de bon on va juste passer. C'est via na kabara. Au moninga na vanda na orchestre na yebité parfois na simananga a changé. Mais là au monde on yebisa yo ba résultat oyo na préféré mingi na moni ba ocho sala générique na Fabregas. On évolue au quotidien déjà, j'ai TikTok. Non, nazolinga to kende moi rapide. Oui. Donc ba ocho sala générique na Fabregas. Ba vando répéter na lopango ya wazeko. OK. Alors vérité oyo bino bozo mona to bozo pesa faute to bozo pesa raison bozo na ba micro na bino boza na ba voilà voilà ndeko na bango menga sikoyo alongwe pourquoi yango na zebisa yo ngai siko na longo orchestre na depuis 2012 nazala sukuna te na nga vanda na poto mais na kenda tala bango alors ba makambo na bango ne ba solo la je suis pas na yebi yango te mais siko maye na kopesa bino bo salaka effort moko bo salaka ba recherche mikolo ba sali TikTok bando répéter na banani na ba musicien Fabregas bisusko photo mona ba musicien Fabregas bango siko ba oyeba po bando répéter na mutando pesa ba transport ezana bon salamo voilà botuna bango siko bazwaka 10 000 sur 10 000 wana eza solo botuna bango pe soki ndenge ba betaki wana soki bazwaki mo eloko. C'est là où vous comprendre pour développer makambo. Moni makambo tango eza et commis vous pesi raison côté vous pesi tort côté moko mais ngana mona famille. Donc natang oyo c'est na sali na mouvement ancien ngana kuté na mouvement c'est na muta yambinga tango biso tozo ya Olympia c'est na milongo c'est na longo orchestre na taba 3 ou 4 fois. Na habité mais à longo moi trop. Mais il y a souka wa longwaki akende ya Angola tango monstra ka Angola kutai na ye ajuye donc mona na ye donc baye bani na bango donc tango bino bezo lo bao baye bani na bango mais pona nga neti le 12 de bazolinga ba beta oui il faut ba beta ba la sa force na bango c'est ça la musique. Depuis une fois beta rajo Félix parce que va beta événement na munene ba musuko le problème est atteint que Félix a tout sa stade bon moi te il faut ba beta ba tonda banga ba ya wana ba beta tokotala soki kuna ba kosala plein kuna ba kosala mpiaka là on va comprendre. To tika to pesa bango chance c'est la musique mutu nyo sazoluka ils appellent ndenge moko lokola kulutu na biso aze ko tanga yaki azali pe na ba guerre na ena kofi Oloba yokana na bango mais lisite oui il faut na sepela mais mabe na ngwizaka lisita omolo wangano société soigne lisite na kati ba mabe zaka monde langage moko boy na kozonga ba mona ba les passer pour bola moto bosana mais mabe to bosana na traité Félix Asoka de complexé à comme dans non na habité mais non na habité pas bon on a fait na bino wa sali bino a aider bino bozala. Je suis le seul musicien oyo lelo na cultura na ko loba na bimisara hermo ba mabe andako wana te. Parce que zandako oyo epesa ngai mwanzela na za ndenge na za boye na muke na ngai oyo na ozanga na ngai oyo. Je suis calme donc je suis vraiment reconnaissant na kulutu na ngai wana. Na ko niete. Mais soki je salobi bongo na ebité na ndenge ye ba contrat na bango le mususu ba yokanaki. Mais nga na ebi que sont des grands bosseurs. Ba tout vraiment ba bossara bien. Voilà pour nga. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez partout,
Le plus grand rendez-vous, c'est les 12 août à Kinshasa. Oui, les 12 tozalawana. Félix faisait quoi, le monstre d'amour. Tozalawana les 12, na bengi vena batunyo so ya Tchangu, batunyo so ya Moamba, partout. Donc, Iboya, c'est le Congo qui gagne. Ok. C'est le Congo. Au moni, cause l'artiste na Congo, ils ont facilité. Cause à leader na Congo, ils ont facilité. Merci beaucoup. Pour au monde, parfois, les locaux cause leader na Congo, faut en ambon. Yebisangande bazawana bazo beta wana bazo gagner combien? Banzembo bazo bima bazo teka combien? OK. Bazo bimisa bazo gagner combien puis bazo teka combien? Et puis baza na ba sponsor te baza pe na ba producteur te. La maman na ba sponsor na bité so Félix asura ça ba sponsor. Voilà, et ça facilité au moins lelo artiste azo beta musique yé moko mutaza ko se poumoner pour nini abeta musique. Alors nous les Congolais toujours ko sunga ba artiste te. Toujours te concurrence mo il fallait zalata loyal. À l'époque ezala qui vivent la musique ezobeta kuna quartier la ezobeta kuna wenge ezobeta kuna empire ezobeta kuna mais bisika batu bazala ki so musique esili bango nyoso bake kokota kuna bisika lem sous un t-shirt ezobeta lem sous za ko ezobeta lem sous wenge ezobeta mais aujourd'hui ça bongote comme pena que non yo il faut zo l'échec yamata. Vous comprenez? OK. Yana zolo ba makambo wana c'est pas bien. Bien sûr, tous en a ba fanatique ya ba leader na biso mais tous ala na conscience. Toujours banani na banani o bazo bunda. Et puis zo sala nini? Parce qu'à l'époque ezala ki o mona ke ba kulutu na biso misusu ba bima wa beta na ba sala minene ba kulutu na biso misusu pe ba beta na ba normal mais bando chola bango te. OK. Oui, papa magendo beta na state, mais génération na ebozi. Aya ki lem so beti ne pe na Paris, awawa, mais au monde jamais ba critiquer. OK. Voilà, esprit wana ndi fo zonga na mitu ya batu, yango ndike mbime mboka na biso tozala bien. Parce que mboka tozana ba combat ya makasi na mboka wana. C'est nous-mêmes les Congolais nde tokosilisa ba maramususu. Ngoni ba frère na biso mingi bazana na ba Afrique na ba Congo wana ba mona kati makambo ba passion na ba stress biso to mona rapona bango. Vous comprenez? Tozala to vandi tozotala maramususu leka. Ça fait mal. Biso zana mikili toza côté mongole mususu zana facilita osombela mbaya kolia. Mona ba frère mususu moite. Vous comprenez? Mboka no ya mboka moko donc France ko kota olem so fois 20 fois. Vous comprenez? Niveau de vie zande mon côté. Donc yango kaka bimakamo na zolo ba don na musique surtout komi na bolingo wana ya ko soutenir ba artiste et puis ba leader binomoko ba leader. Nga obi na ngana lo banelo moko exacte pour na zolo bango parce que je suis contre je suis sugi nini mais na lobaka makambo bato batala nga so ba moni ba comprendre nini nga la lobaka. OK. Zolo kola ba artiste na biso yo bazana poto wa lemtu yo yebi lemso nga na yebité. Baseni. Nana mona te artiste mo sombi monte na zolo ça c'est nana mona artiste mo tata na bakodi. Artiste musicien. Te balaksa ga. Total ba artiste américain balaksa banda kuna bango ba montre na. Voilà. Siko balaksa on bazala wapi? En France, nous sommes aux États-Unis. Si autant balaksa vi na biso na mboka na bango ezande moko. Ah, mais ça va arrêter de kolaksa. Ça dépend de mutu, ça dépend de mutu. Mais ça dépend de mutu. Suka nango siko lagisi suka nango lobi soko beta matolo. OK, les sous voilà. Musique zana bisayo, musique à Congo, eza musique moto koli nango na ndenge kaka ezalaka. OK. Peuple congolais il faut comprendre kozala ko soutenir ba artiste et tout. Peuple congolais a bon mangana musicien. Artiste au monde a sala banzembo, il sala papa na bango bilengi. O il sala banini. Mais ceux qui les mususu a salé loko na yo monde bazo sekaye. C'est pas ça, il faut encourager. Propos de il y a Marie-Paul, beaucoup mon artiste le quoi Marie-Paul a aussi ka Félix aussi ko beta stade na banzembo nini. Ti ya sala na publicité. Ngala c'est la route fort, on a c'est la mataya en fouvé na vraiment c'est bien de nos la publicité. Pour les publicité c'est la publicité. Pour y a Félix choisir ça n'a rien à voir, baza ba mastaté, ba yebani na musique, ba beta bisiga monter bon à Rolanda m'emmener voir. Alors ça les publicités sans les savoir.
Oh, netinga la ligi nanga bona ndi lo bananga kombo artiste moko na lobi. On ça les publicités. Ah ça les la raine des publicités. Vraiment moi j'aime ça beaucoup. Les là fort. Merci vraiment Mataya fou donc ya on a sengi bana pena ya winge pena bana benga bango na bato Marie Paul benga bango banani ba Bandimi vraiment tous à la soutenir monstre. Ok, merci voilà. beaucoup. Donc, tout le monde va soutenir monstre. Va soutenir monstre. Comme la dernière stade d'année. Mais on peut parler aussi des faits de Ferregola. Ferregola qui est le dernier montant de ta stade. D'abord, est-ce que tu t'attendais à ça, Ferregola? Tout ta stade bon. Oui, moi je savais. Na yeba yiki ya retourner ça, voire même na lobé la kiango, na sala yeba émission na lobé la kiango. Ok. Voilà, na lobé la kiango to de soutenir lié. Voilà. Merci beaucoup la Dimimbe. Ngana complexité. Ngana za complexité pour ba mise ba complexité ba rappel. Belé, bon temps aux la haine na muninga na problème surtout azabo et azabo. C'est la complexe. Merci beaucoup la Dimimbe. On va continuer cette émission. On va dire un grand merci à Michel Kombi. Mais ba tu na wera question mo ya bon na bi pensé ko beta tam su to peut-être tam su to coach na liste troisième. Ba stade ne betama. Yo oza d'accord na wera premier JB deuxième, Ferregola coach comme troisième. Ya on a été loba. Donc yangi ama vraiment merci na émission na yo. Landa ki yango sur message bina bana maison mère sur bota l'émission botinde la yangi ama. OK. C'est un grand artiste de notre pays. Et puis wenge eza école moko eza fruit moko boye na mona ngo eza lokola OK Jazz na lelo. Parce que bimisi ndenge OK Jazz e bimisa yo moni ba jompa boy ba tesa dalia so donc moni ba artiste ndenge na ndenge pe ba sala ba biloko minene ça dit chance wana c'est pas donné à tout le monde. Okay. Donc ce qui a vendu na mona c'est un monsieur vraiment à respecter et puis à retirer na grandeur na moko boy. On a vu ensemble. Ouais, parce qu'il était ouvert. On a évité sur les chances ou bien don pour naïe. Parce que au Royal Lelo, na Wingé, au Mona, il y a beaucoup des artistes. Donc, Bana Babimi, Bakoko Babimi, Bantekolo Babimi, Ndebisolo Bana Bakongo. Donc, vraiment, ça félicité. Ok. Ça fait d'accord avec eux ensemble, c'est bon. Mais na nenge ya ndenga salaki makambo concert ya roloba ke atie à compter pour moi, je n'étais pas d'accord de ça. Oui, d'accord non. Naza d'accord non. Liste la dit mais c'est la dit mais nan premier. A koki ko comparer ba série ba stade ya wana ya Kalate na lelo. Et on a tenu ce que to comparer ne sur la dit. Ngana ko ko sala liste était parce que soki na tie yo batu wana kuna basiliki. Te selo yo la dit mais oui on va selo. Na koki ko sala ngote parce que soki na lobiango batu wana basiliki papa biso to vanda na ba parler bo mona benaki ba message mo ekoteli yo ba bandi ko finga ya mama ya koko otali benaki na sali na ngai eloko te ozo comprendre ba fingi yo mais mutu fala landa émission bien mais a fingi ne yo ngapo na ngai yangi ya mako ko comparer ba stade Kalate na lelo parce que stade Kala internet ezalaki te et ba tuna ka question répondre c'est non parce que là mususu ezalaki ke aloba mais pardon pour nanga merci beaucoup akoki koloba penate parce que il fallait tikana parce que bango tant ba betaki stade ezalaki te ke il faut les canaux réseaux sociaux il faut les canaux Facebook il faut ezalaki ka sala publicité au sali publicité et le rebimi donc pour nanga ilora nanga na loba yango na quoi donc eza ndenge moko te eza ndenge monte ba stade ezo beta lelo eza penake bo vandi penake bozo mona penake au fongoli Facebook au moni publicité au fongoli TikTok au moni publicité à l'époque TikTok ezalaki te Facebook ezalaki te ozo comprendre et puis au mona ta na image ya pamba otala lelo ta ba podium o batu azocha ndenge moko te lelo ba matoso bazocha wana ezo utali banda ba décor ezane mususu ba tiango na kati voilà ils aimaient vraiment venir soutenir les fanatique azalaki mutoyo ezala mutu ya bozier za mutu ya pepe kale za mutu ya nyoka longo za mutu ya JB akokende ko soutenir parce que c'est notre Congo. Mais aujourd'hui na éviter sur ba leader mususu ba côté esprit mongo boye et l'homme le ba warrior comment ba golo ba nini voilà ba cultiver ani ba cultiver alors quand les lois merci ils aura déjà mais c'est un réel plaisir la nazo que spécialement pour tout cela m'a fait comme on va parler de la Dimiyembe
D'abord au Angola où sa carrière solo na yo, au Angola beti ba concert la di mi boza wapi na musique siko. Ah, nazaka bisika nazati. Donc nega o yambinga boye, donc yango zo laksa ke nazali kaka. Yango zo laksa ke nazali Angola eleki ndeni. Angola eleki bien. Okay. Angola eleki bien na sepela ki mingi parce que bato bayambaki ngai très bien. Na beti pe deux concerts nanga na zaki na ba musiciens ba uta Kinshasa awa pe to kende na Ramazani na le guitariste Ramazan to kende na ye. Okay. To beti bandole na biso to zongi après nazo bongisa single moko nazo bimisa eza mibale. Okay. Nazo bimisa moko na yembeli agence de frais to redezo agence Assir. Et puis na yembeli sous Serouti Ntomo Espoir ya Nchango. Voilà. Merci beaucoup. On profite pour dire agence Dézola London. Et Yami on va citer mais on va pas rater cette question aux mon Nchango kuna poto clôture émission. On d'achat dans na poto alinga beta mais niveau Célésine hôtel melaye yoza mon Nchango kuna mais Célésine pas mon Nchango. No fatiga ya beta. Célésine no fatiga ya beta parce que lelo c'est un grand plaisir pour moi parce que na Nchango wana toujours ba chance té orchestre mo ya na ba musicien na ba potobo. OK. Alors manda vraiment ce aza mutu ali bosso a sali exploit wana a fongoli mo lo mo boye. Zomona donc fatika ye na ebi ke ye c'est un combattant aloba pona mboka. Vraiment félicitations parce que biso tout on a posé changement en mboka. Mboka changer mais ye na la ndenge l'émission moko comme ekoloba makambo na wenga salanga boy mais non ezamba makambo ya musique ezamba makambo ya musique donc ezamba makambo ya musique donc mon frère Serge Serge donc du total à Serge donc tika manda beta to soutenir lié orchestre tous appel orchestre moko ya Njili lengeza ki zo sala bien nga vraiment pour nangana parce que c'est que lo va pas m'abêter mais le fait que c'est parce que c'est un frère yo l'aime so yebi na Célésine moi na obengi na kombo na ye voilà donc c'est un frère yenga zawana tant azo sala makambo na po tozomona nga nazomona ba musicien ba héritier ba yawa ba Fabregas ba nani bando répéter na bango donc ceux qui mandalinga obetala mususu stade so Zénith mwelo moko là tu comprendre pour les amis be commun si c'est pour la répétition et puis ba biloko mike ba vite fait ayena ba musicien faut ba jouer quelque chose pour musala ba eli yangwana so yi ba juité ba rotikala alors ils a perte à makasi na orchestre na biso wana wingi référence donc manda bon séjour à toi et puis vraiment courage mon frère yo yebi ka rande to solo la donc c'est les unes pe na yebi ke arotika ne makambo parce que ya yo kana ye ya yo kana les grands combattants c'est les unes bonsoir à toi merci beaucoup mesdames et messieurs c'est un réel on appelle ça mbote na donc tu le peux ça mbote pour aussi cette émission mais na sepende na yambi au dans que normalement pour na sujet o ya Félix faisait quoi na bi na zio vite fait dans le studio il y a Junior na Sima mais na profiter na vendre na plateau pour te rater actualité te boya mano donc obligé faire tout ça stade de Betama nango. Et puis Bob Nabanzi bozomo na yemo pe mo sazo bisabina zo beta on na plainte. Merci beaucoup. C'est-à-dire azane pe na posa ta kota na ba concurrence. Et on se la plaint, on se la plaint, on se la plaint. Azo beta ngo donc parce que on ça la bandal tout ba mo so ça la. Ouais, faut ba tout ba zala wana et ça la bien parce que c'est les Congo parce que azane loko ni. Mo se ba katika kayen manze mo kitoko wana Félix José quoi. Manze vous êtes tellement belé. Et puis bonne chance na set and play na. Mama ne bazolinga te otcha mabaya boju muninga ngabete événement na. Api mo so obe que Félix José ngana bisa set and play Félix José kasi mo ngakangisa bango aso abeti. Non akokangisa bango te eza simple balongo na bango. C'est ça babete les 12 akangisa bango. Akangisa bango akokangisa bango te akangisa bango pona ni. MC bango ndengo. Eza mamba musique bazobeta na bango. Cette émission c'est un réel plaisir de tiko ça ba dédicace no parce que na pesi mbote na Angola na pesi mbote na Messi Lubanzadio Pierre Petit nanga Messi soldat na ngai donc Jonathan Kuzu Olibo da Milandu président Lik Tukumata na bossa na yote na bossa nte Serouti Ntomo Espoir ya Nchango Ivi
ma presa Vangasele, Serge Makindu, Nabosanité, Emma Santerre, Nabosanité Silumbala l'Angiloise, Nabosanité à Dioski Dimbu, Nabosanité à Jomat Matabo, Nabosanité Simit Kanik na Bruxelles. Et puis, Nabosanité, Nazopesa Mbote na Matiaba Brillante, Napesipe Mbote na Plamedi, Tilo, moi Nangai. Merci beaucoup. Et puis là-bas, tout donc Mbote à trop na Batutu, voilà quoi. Merci beaucoup. Nous aussi on profite pour dire un grand bonsoir à Stani Louer et avec toute bande de Bassi. Sans oublier Stani Mbemba aux États-Unis. Okay. Ouais, donc batu baza mo belé na bosanité mutu na ngai agwaya personne ingrata na Luanda. Donc bango tu na pesi bango bambote Matubakana. Docteur Matubakana bisika na betegi wana na pesi mbote ali témoina. Donc batu tout ba soutenir ngai na ba misusu le musu na bosani kombo vraiment merci à trop. Vladimir, c'est un réel plaisir de te recevoir sur cette émission. Merci. Ngande me remercier parce que et je pensais même pas qu'il y ait une rose. Actualité obligée, donc TV, c'est une actualité. Merci. Pour moi, on a aucun mananga TV. Pour moi, on a lobby à Omo, on a gagné la rame à Kamboumou. Et les gars, bien, force qu'à Félix, c'est quoi? Rendez-vous les 12. On va dire un grand bonsoir à Bilimbala. Bilimbala, merci pour la première dame. Merci à toi. Merci à Dadi Mavungu. Merci à Yannick Indou, le déclarant international. Guy Mwamba. Merci à Don Pablo Angelos. Merci à Eric Wawa. Merci à tout le monde. Merci à Guylaine Louere. Merci à John Louere depuis Autriche. Merci à Kaira Savané, la grande famille. Merci à Jémy. À Guylaine Gantsebe. Guylaine Gantsebe, mon ami. Merci à toi. Guylaine Gantsebe, il y a Clarisse. Il y a Clarisse Mouyeme. Guylaine Gantsebe, Gimpongo. Merci à vous. On se retrouve prochainement. Merci à Marno, à cette grande équipe. Merci à Michel Combe. On se retrouve chez MK Royal, Avenue Saint-Georges Restaurant. Au revoir. On a du gaz et du restaurant MK Royal aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combe, Aigle Royal, royalement vôtre.